bonjour. Mbote mingi na bino sito bayibolinga mama Eliane nitu na peso ba mbote ba ebe abarizenu mavimpi malukai. Moyo, j'espère que bolamuki malamu. En tout cas, na côté nanga ça va, tout va bien par la grâce de Dieu. Nzambe amawa asili kola musabiso na makasi kimia ezali. Kande na lobaka ete kola lokola mukezali habitude ete tant nzamba pêche peu malaba moyi. Ko ba la kokumisa nzambe ko pesa nzambe merci parce que l'or et l'argent lui appartient. Tozali ko pesa ete tozana ka pona ko pesa ka nzambe na biso merci. Pamba te ya zana posa ya reconnaissance pe gratitude na biso moyi eze ya kosangana te bandeko. Moya lelo na ebisi bino mama papa sozo bima za na bouteille no mai hein o penza kanikili zala na bouteille ya mai ko tambola ka bongo te po moto eleki moto moko na ebisi bino ya kosakana te. Merci mingi na bino surtout au bon dispositeur na bino pona kotata koyoko ya bino mama Eliane tu na bisi bino merci beaucoup. Bino ba ebo dispositeur na bino pona kotala to pona koyoka wa bino ndeko votre deuxième maman, la maman de tout le monde, votre deuxième maman, maman Eliane Nitu, la reine mère. Appelez-moi Kimia Kian Kaka. Quand on va dire maman Nitu, ben ce n'est pas trop demandé quand même hein. Mais mingi na la barake so ba ebo za mutakanda kotala ngaite poko sepela na ngaite. So ebi koza fanatique révolté kotala ngate po sepeno na ngai te so ebi koza mutu moko ya motema keto za mutu moko ya motema bololo mutu moko ya motema likundu po bato bongo bazali mutu moko aza motema keto mutu moko aza motema bololo mutu moko aza motema likundu azalaka ya motema mabe alingaka kosala bato mabe alingaka bato te bato bongo bazali ba fanatique révolté alors ce mon oza mutu bongo kotala ngate pour se peine na ngate bande ko na tonde pe toza boye na moyi boye faut ça l'attention côté l'entourage tout autour na gauche droite soko yebi ke moto yo a Dijon tarata petara moyi za makasi bokangele na ndako bokangela na ndako bokangele na ndako bobotele téléphone soko yebi ka ozaka mutu moko yebi ke ya Dijon tarapamba pamba moyi loko ebimi boye bato bongo en tout cas dans la chambre croc quand il va dans la chambre botika ba bima te parce que moye bato bazama problème za problème mo mutu po ya bato musa problème mutu ya miye barate azo batika na problème mutu parce que ndenge moye ngali boye bato ya problème mutu ah moye leki bandeko na ngai moya makasi moye leki bandeko na chata mamu pepe bandeko na wacha mpepo est-ce qu'il y a un problème o mona ka mutakanda so atali na wacha oh c'est peut-être moya makasi bandeko na ngai yanga mona basibi kwa mutakanda ko tala ngate po sepela na ngate mona wacha ka mupepe bo mono siliki tanya bo alitamana kwa mama Denise Nyakero. Mama Denise Nyakero Mama Denise motema ya fachi beton biso tozabona tanga passe pe na tanga ya bisengo bon moko toujours biso ba oyo hein biso ba mama Eliane Nitu na tanga passe to na tanga bisengo tozala toujours na bon moko. Lobby hier. Pour ça, la lobby hier na demain zaraka lobby. Hier, na bossé la une émission. On a yebse ki bino que moi no abenga kinga po yebisangai. Li bala basengi 12 000. Na lobaki na bino que bokene na ba commentaire. Boche na ba commentaire poto sa nini? Tozonga to solo. En tout cas, merci na bino. Au beau 8 ans, ya kocha ba commentaire. Na moni ba commentaire na bino. Au beau ba commentaire. Pe merci na ba oyo bobenyinga na téléphone. Merci na ba oyo ba commentaire. Merci pe na ba oyo bobenyinga na téléphone. Na ba oyo tikelinga ba message. Voilà.
nazokende ko ba commentaire na tanga nyonso tout na tanga kaka moko parce que moko wana bache nazui bato ebele babengi nga mama Eliane atie commentaire te me nabengi mpona yebisa yo nabenga o tosolola ah mutu mwa senga mama Eliane mutu mwa komelinga bien wa maman Eliane il faut au sala plateau na ba ancien pour parler de cette bon comme cette de ces sujets en long et à large bon ceux qui n'a 8 ans au sala plateau y a pas de souci ça n'a 8 ans hein bon et bien siko to za na pour na ngeza haute saison mikolo au service traiteur moi battant penza au sala ba plateau eza penza facilité moi iso bimi boende sika o biso to sala musala mwa mingi boyebi nga za musala nga na sala service traiteur la Providence na moi boende tango o biso to sala ka musala boza motema okita na hôtel la bino ba commentaire les ebele na hôtel la bino voilà eza na commentaire moko eza awa na kotengela bino yango kasi eza pe na ba mama babengi nga oyo bayebisi ngai na ndenge ya privé mama nitu tala boye na kati musabi mama nitu tala boye mama nitu tala me moko siko atie commentaire yango awa na émission na biso commentaire yango elobi boye commentaire elobi boye awa biso tosolaka boye bandeko nanga soki bika mbano ya liboso kuti awa na kosenga na o s'abonner après avoir s'abonner activer cloche de notification mwangonga wana pour que vous ayez notifié à chaque fois que émission eska ekota awa na chaîne na biso ya Eliane Nitu TV a to solo ami makamba famille du vrai du vécu du quotidien on to solo la ka mais to zana na kati ya ba polémique te to solo soka makambo ya normal polémique awa ezala raté to sera makambo normal na kosenga na o s'abonner so pour tali vidéo c'est pelisio obosa na tucha mo pouce wana ya j'aime hein moi mo sepmo to mama so finir on la kesi ke o aimer to pe o sepe na eloko oyo uti kotala et surtout ko partager pe na bande ko mususu ozu vidéo o partager ngo na WhatsApp na yo bande ko musu basa nini batala pe ba mona po makambo to solo la ka daka mingi bande ko esunga mingi batu musu bato ba yebaka te hein poto yaka koloba nyoso tute makambo esungaka bato ebele waka mama Eliane oyebi ke banana na tele émission na yo na koma boy oyebi ke banana esungaka na yebi sino bandeko bokoki kozala na idete ndeko akomi 12 000 euros eza bien po bana ya poto mbongo na bango basalaka nango po na mibali na bango non po na baboti bamilelaka eza koteka mwana te. Alors, commentaire oyo, maman lobi awa, tope papa na ebite, abi 12 000 euros za bien. Po bana poto mbongo na bango, ezalaka pona mibali na bango. Bana na biso oya poto, bana oba botami na poto, bana oba koli na poto, sora zuka mobali. Abosa na famille. Mbongo koma kaya nini? Ya mobali. Mais avant to kota na kati, et ça libiso bien, na sepel makas parce que nde na singa ki na bino na lobi que et loko opone ko la deuxième partie nango et rozala bien bossa nini bo tia ba commentaire bo moni na sepel parce que merci pourquoi parce que bo tia ba commentaire bo bingi na téléphone et permettre ngana sa nini na ko la bino deuxième partie à émission na biso et ça émission polémique té hein normal ba émission ya famille ndenge likaka awa na Eliane Nitu TV na sepeli na bino makasi na sepeli makasi na ba commentaire alors tozo kende kota na deuxième partie émission par rapport ya commentaire oyo ndeko atie na ba mama misato o ba benginga o to solo na bango à vivre voir mais avant to kota na kati vraiment ya ben ya émission na biso na o tile bino publicité na service traiteur la Providence ponga mama Eliane to na musala nga na salaka service traiteur la Providence. So ça pose ça la fête. On a posé à balisa. On a posé à ça eloko kitoko.
Ko hésiter te benga maman Elia Nitu. Nazo tchela bino oba bengi mariage témoin, publicité service traiteur la Providence, apote ko kota boyo kamaloba oyo ba maman ba yebisi ba maman misato hein. Oba yebisi ngai par rapport ya bana nambongo oyo 12,000 basengi ya nini ya libala ya mwana. Ezape na moko par rapport à 12,000 tango bakende ko bala mwana. Eloko nini oyo bango bakutana kinango. Total la Providence après to sa nini to izongi to koti na kati ya ben ya émission. Service traiteur La Providence, Maman Eliane Nitu. Toujours prête à vous servir. Des professionnels confirmés, à votre portée, à votre service. La préparation de votre cérémonie de mariage, baptême, anniversaire et tout autre événement. Un service culinaire, la cuisine africaine et universelle, Loboko ya Maman, avec des mets variés, buffet à la demande, décoration des salles et divers autres services par des pros. C'est la spécialité du service traiteur, la Providence, Maman Eliane Nitu. Un contact pour vous, les 06 15 31 69 90. Maman Eliane Nitu. Réservez vite pour confirmer, Maman Eliane Nitu. Service traiteur, la Providence, Balambi Lelo, Bolier Kaka Lelo. La Providence, Biloko ya Moto. 12 ans d'expérience, s'il vous plaît. Toujours à votre service et merci de votre confiance. La Providence toujours. La Providence Kaka. La Providence pour tous. Maman Eliane Nitu. Gloire à Dieu. Voilà, tout bon côté la service traiteur La Providence, Maman Eliane Nitu, na publicité qu'on a 12 ans d'expérience, non 17 ans d'expérience. 17 ans d'expérience, 17 ans de grâce, 17 ans de succès. Nous sommes pour na ngolu ya nzambe tata. Voilà. Maman na biso abenga po ebisanga Maman Eliane. Émission oyo osali malamu. Ndongo osali yango. Mais le kolo lobi ki to benga. Le kolo lobi ki to tshaba commentaire nga na préféré na benga po na ebisa yo. Maman na biso lobi ki nga naza contre te ya bato basengi 12,000 euros. Vraiment naza pour bango. Ndenge basengi 12,000 euros. Kobota eza pasi. Kokolisa eza pasi. Kobatela bana eza pasi. Mama Nitu, oboti mwana, obokoliye, otangisi classe, pe akomi na ba bac plus 5 wana. Parce que azu éducation moya bien, obokoliye malamu, nde akomi na niveau wana akomeli. Kobosa na teke Maman Eliane, bana mibali mingi tango bazwa kobala bana basi. Soko talibosa la ba statistique botala bien. Maman Nitu, na entourage na ngai, na ebisa yo entourage na nga. La plupart ya bana basi batangi, ba classe, ba ape na misala ya bien. Mais mibali mingi bana mibali mingi ba kobala bana. Mingi baza bana ba utaka na Afrique. Sko to koloba Congo po to ba Congolais, les deux Congo. Mingi ezali bana o ba kuta na Afrique. Bana o ba utaka na Afrique. Ndenge ba mo benga ba blédard. Soko a uta Afrique aye kolinga mwana poto, mwana botemi na poto to mwana kolipe na poto. Bazalaka deja na eloko na bango mo boye na mutu, aye deja na mutu, aye biki bana poto ndenge bazawa, balingaka bana mibali o ba utaka na Afrique. Na comprendra pete loko Maman Eliane po mona bano ya mibali ya poto ba bala na bango na bano ezalaka penza fréquenté. Okomona mwana mobali ya botemi na poto akende ko bala mwana mwasi ekolo mususu. Omona ta musaki pa bantiese, to ake pa ba sénégalaise, to ake pa mindele, to pe pa bandibu. Mais pour mona yeki abotama awa, azo mwana mwasi ya congolaise bala, c'est tout un problème. Mais bana na biso basi ba botami awa, bango nde baba champion ya kobala
bana mibali bakutaka na Afrique to comprendre ke loko te nga na entourage na nga ba mama na zipsa na entourage na nga na baninga na nga bana na biso baza bana batangi ba classe mais mibali oyo babali bana la plupart ya mibali babuti wapi kaka na Afrique bana ngo batangi mingi babak plus 5 plus 6 plus 7 mibali na bango mona baza ta ba diplômé te D6 o bana ngo te baza ka bauta Afrique baye koluka vie siko tango baye koluka vie soki asa kutani na mwana poto bana poto toyebi te ndenge nini bango babota maka awa bazwaka mibali bauta na Afrique o mibali bauta na Afrique bazaka mayele mingi parce que bayelaka déjà ba intérêt na bango bayeli dok fona zo mukanda pona zo mukanda il faut alinga abala mwasi ya mwana bakoto bana wana tosi toyebi bango baza bana oyo bapesaka bana bolingo soki apesi mwana bolingo asokoli yo cerveau asukoli mwana na yo mpenza mutu mwana akomi liboma ata olobi ndenge nini mwana koyoka te mpo bolingo esi eleki kaka ndenge olobi wana ke bana bakendaka meme kokota désolé hein fona yamba chérie je vous rappelle je vous reviens là je décroche d'abord désolé. Merci pour la patience. Ne pas comprendre. Mon ami 85 a bien le respect na papa. Voilà bandeko. Maman lobi ke na entourage na ye moto. Oh là. Eh Nzambe. Bolimbisa, mama kelo mom ke moto eleki. Na entourage bana nyoso babotami awa bana babaki plus 5 plus 7 mais bakenda kolingaka ba blédard bizarre bango na bango bana poto babala na rezaka pasi siko bana na biso bakutaka na Afrique bayaka na poto binombo webiti muto yeko lukavia ça déjà na idée face na mukanda siko tango balingaka bana bolingo bapesaka bango siko ezaka modèle nini bapara pe baye bate bolingo so modèle nini bakumisaka bana maboma mwana soko asa lingi bleda yo pixe yo nani e bana ndenge nini abi oui maman ni toi na raison bani belé omona mwana asazo déjà crédit à 20 000 euros pour la nini asa libala moya mutazo bala mobali o azana mukandati mais otali libala basali mais mobali azana mukandati libala munene boendeni nzoka mwana ye moko asaki nini adefa kimbongo mwana ye moko adefa kimbongo bana na biso ebele babali mibali mingi babali mibali bazozo ba crédit bazo pesa na mibali baya kobala bango mibali mingi balingi bana pona mikanda na bango mingi balingi bana pona mikanda mama ni tunayebi makambo nazo yebisa yo ese komelinga komeli entel siko bana ngo eloko mabe basalaka bana ngo mibali wana balavaka bana cerveau sukoli penza mwana mutu na bolingo soki pe na ndenge nini mama ni soki ezalaka pe fula soki pe ya nini bana poto bakipaka ba parents te basalisaka baboti na bango te na oloba na ocha mpepe bandeko moto eza foti na ngai te bo comprendre ngai ya ona ba mingi mitsoza mutakanda kotala ngate po sepeno na ngate po mona ocha ka mpepe bomo osi ocha pe mpepe po ani na ya na ocha mpepe po na molunge ya makasi molunge ya ona zocha mpepe molunge bo comprendre bomo lobi na yaki bongo na cheki ata mo poudre te molunge lekaki makasi na yendi bino ka ndenge papa na mama babota ngai molunge lekaki na modèle moko moto lelo na bite maman mo Afrique d'ici da benga nga bisama Meliane ata yo moko penza Meliane ata mo poudre te ngabia ba poudre ni ngo zo bebisa pe batu ba poso ti so poudre zo bebisa poso ba poudre ce que elingi oto mona bebisi poso bande ko nga boyo ka makamanga na oloba pardon boyo ka makamanga na oloba bangola wana za mbali na ngasuki yetu mwa bana na che ngola boye
Moi bana na chongola boy yo ke longola wa papa amaba ke pensa biloko oza kitoko mwasi nanga surtout na linga ko mingi so uti na pongi ke longola biloko le na che na sali mwati na che ma poudre boy te ma poudre mo na cheti mama ile na tayo mo ko penza atanga mo ni bilo ka te mi bali ba o déclarer pa mapamba ke ba si balingi maquillage elongi mo sezo ba na susute maquillage na mama botika ka pe bilongi polele bande ko ngai na moi je suis pas complexé na tika ka bino boye na bino ki mama tout ça maquillage ka na mo bouton na mo koton na ka pe mo trop maquillage te boye binga pe bon comprendre na ce monte encore ba ménopause na monte biso no boye bikaka moyen te na biso ba ménopause oyo na monte oyo ya libana na ya ménopause sanga sangani do monte leki makasi moyen te bandeko na ya ménopause na ya monte leki na biso moyen te bandeko bo comprendre so mwenga ngri boye bakaka bouffer ye pou so ka bouffer ye na choix te fera na sanga bona sa pour na otene pose te moyen te bandeko na ngai to continuer matolo na biso bandeko il faut koseka kosekizaka malamu bandeko moi ebimi bato bana ba problème na mitu bakobanda koseme ba trouble de gauche à droite bokanga bango na bandako bakose babota ba téléphone bokoseme ba trouble de gauche à droite maman lobi oui maman Nitu comment ovandisi mwana otuni mwana mobali aza mukanda te yo za na bac plus 7 moutaza oh non c'est pas grave on va se marier à la mairie et comme ça il aura ses papiers il va travailler maman mais et si moi moi tu as ici ce qui ngana bota maki na poto te nanga na za la française so na bota mapi en Afrique nanga na za pe française te oui j'ai de la chance il y a bota ma poto il y a bota en Afrique mais ça fait quoi ça fait rien l'amour ce n'est pas ça l'amour ce n'est pas les papiers l'amour ce n'est pas les études l'amour c'est de boyi ba français mais les mots les qui makasi ba français pitié matie ke bongolezon kinga nya suka tala ba français maman le bi maman Nitu na tuni mwana nga bi mwana nga bac plus 7 ozokende kobala mutu aza na mukanda te ebele mibali oyo baza na mboka oyo ata moko alinga ko te kako awuti kisasa oyo abi mwana boya na motema nde mobimba bifa balaka mobali na ye wana siko mama mwana se biso vérité ke mobali aza na mukanda te po bomba mwana na yo okokoloba mpe na bato te ke aza na mukanda te bino moko na kati ya famille papa mama na bana na kati ya ndako boyebi ke te tozibo kilo aza nini bande en parlant de mukanda lelo nde toza boye communiquer leki ke bazo sala contrôle identité na ninga osakana te soko ebika na entourage na yo bande ko to sauver baninga soko ebika na entourage za na bato o bazana na mikanda te bo signaler bango ke babima te bazo kota na ba bus bazo kota na ba train bazo kota na ba métro partout soko ebi na entourage muto na mukanda te bende matoi moi weekend o nyoso le toi jeudi vendredi samedi dimanche bacha makolo libanda te parce que contrôle ya makasi bataza baza mikanda te biso soto yaki to na mikanda te bakozo mikanda foko batela bango parce que moi na sa yepoto ba refoule boyebi ka moyen te kuna moyen te mama lobi mwana aboya bifa bala ka mobali na sans papier basolo na papa lokola sabi obala mobali osani choezate bon baza pe bato oui non boyebi bango mama Eliane baye kobala mwana siko total na mutu ngo za mukanda te asala kanema na mukanda ya mutu tolobi na papa ayeli biso bokilo aza mukanda te oyo facture ngo to kosala est-ce akokoka na facture to kendo sala akokoka vraiment boyebi ke famille ya mwasi na ya mobali famille ya mwasi dépensa mingi par rapport à famille ya mobali mama Nitu tosenga biloko ninga kosenga déjà mutu aza mukanda te asaka na mukanda mutu mazo ya combien boyebi bakolo mikanda pene banyokola bato
Maman Eliane. Mwana na biso ye moko akenda kozwa crédit à 20 000. 20 000. Pour la fête. Pour biso na papa tolobaki. Ce ka bokilo oyo. To dépenser bambongo na biso belé na makambo libala te. Mwana azwa crédit. Na papa biso tobito tika. Azwa crédit. To sala fête maman Eliane. Mitema ya kovimba. Komona ki o perte. Comment mutu na bac plus 7. Aye na mutu oyo français mabaku. So bika français que a touti libaku. Que libaku. Mama pasi toyoka. Nangala papa nena bande kone toyoka pasi boko me ye kuna folle amoureuse. Ngabi mama wana basi bayembela ki amour wana mama boyebi basi bayembela ki zela nanu kobanda service te tango eza molai butu nyonso ya lelo love okobomanga pamba chéri. Mingi mina lo bakeso za mutakanda otala ngate po sepero na ngate. Service traiteur La Providence, Maman Eliane Nitou. Toujours prête à vous servir. Des professionnels confirmés à votre portée, à votre service. La préparation de votre cérémonie de mariage, baptême, anniversaire et tout autre événement. Un service culinaire, la cuisine africaine et universelle, Loboko ya Maman, avec des mets variés, buffet à la demande, décoration des salles et divers autres services par des pros. C'est la spécialité du service traiteur, La Providence, Maman Eliane Nitou. Un contact pour vous, les 06 15 31 69 90. Maman Eliane Nitou. Réservez vite pour confirmer, Maman Eliane Nitou. Service traiteur, La Providence, Balambi Lelo, Bolier Kaka Lelo. La Providence, Biloko ya Moto. 12 ans d'expérience, s'il vous plaît. Toujours à votre service et merci de votre confiance. La Providence toujours. La Providence Kaka. La Providence pour tous. Maman Eliane Nitou. Gloire à Dieu. Marlène etala misu nanga ndenge kobriye tango leki na liputa ke l'aisance mono bominga tesa ngabi mama tika bayembela ki wana tika ya bayembela ki ngala ebi bana na ngala ndeto sola na bangoti deuxième mama nende na sola na bana osa yembela ki Marlène tesa ba keine na de la renta dan ba kotele na Bible de la renta. Yaya, moi la komi liboma kiol. A komi kiol. Ta ba kote na de la renta komi kiol. Yaya, ba yebaka, baza na ba technique, ba yebi ba point faible, ba yebi ba faiblesse ya bana. Abi mama libala to sala, mwana kenda kozwa crédit à 20 000. Kaka nengo lobaki. Tebisi mwana. Mwana 20 000 euros oyo okozwa na yo ata appartement na yo na crédit te ozokende kotia na libala c'est mon mariage, c'est mon jour, je dois me faire plaisir nanana. Maman Eliane tosenga o toka kosenga bayana o bakoy koya nango mwana bali mama ti tozokende na mairie motema ya kovimba ti tozokende na mairie
toyebi kaka ke oyo aye koprofite na mokanda ya mwana me lokola bana balingi koyoka te osani livret de famille ntango azwi livret de famille atiango apesi livret de famille bizu to bien wana mama ekumela ye te azwi mokanda na ye te me eloko esalaka mpasi eza ke bana yango wana oyo ya poto oyo basalisaka baparent te basalisaka baparent na bango te pourquoi parce que mibali balavaka bango mitu basukolaka bango mpenza mitu babosanisaka bango famille bana poto basalisaka te bana poto bapesa baparent na bango mbongo te non bana poto baza na 1% oyo azwaka mbongo apesi parent na ye oyo basaka baparent na bango kado baza 1%. Biso nyonso tolelaka kaka ye kutu banda tika bapesaka te bapesaka baparent mbongo te bana poto aza penza mbongo boye mwa 1000 euros kabeli papa 2000 euros kabeli mama bakabaka te pourquoi parce que mibali bamataka bango mibali bayebi ndenge ya komanipule bango okomona mbongo na ye salaire na ye mbongo ntango yaka na ndako ya mobali ye amonaka te me mobali asa manipule eke ye kaka nde soki aye na mbongo atandi na mesa basali bamakambo nyonso mbongo ya mobali emonanaka te mpo mibali yango mpe wana bapesaka mpe bana mbongo te abali mwana me mwana moto azoliese moto azosoki mpe moto asele makambo nyonso mama Eliane ngai yo nazoloba na yo mwana mobali wana ntango abalaki mwana nga mama na yazaki na Afrique me kobala abali mwana na nga kozwazi mukanda abandi kosima mbongo eloko aliboso abengisa mama na ye utaki Afrika yaki ngai oyo bokilo na ye ata mokolo moko te ata on a fête de mère ata mokolo moko te ndenge biso ezaka ata kala o bokilo somela ata mwa pièce elamba rien eloko te mafuti biye mama na ye auti Afrique mama na ye aye afuti biye grande sœur na ye auti Afrique aye me nga mwana na nga toliaka mbongo ya mwana na nga te tomonaka mbongo ya mwana te me mwana ana mosala kitoko mwana na biso bac plus 7 mwana toliaka mbongo ne te baninga na entourage na nga biso nyonso toyaka na même situation tokaka bana poto bakabaka te bana poto bakabaka na bango te bana poto bakabaka te parce que mibali batravaillaka bango mitu mibali bamanipulaka bango mibali baza bacontrôle parce que bango bazala tellement bafola amoureuse tellement aza amoureuse mibali sikoyo basaka ndi bamanipulaka bango voilà pourquoi mbongo bana poto emonana te mama na lobi nga na sepeli penza ndenge batona basengi 12000 euros basali mabe te basali malamu basali bien kosenga 12000 parce que biso toboti bana basi na poto tosala biso ka baperte apamba toliaka te bato o baliaka mbongo ya bana eza nde mibali na bango na bafamille na bango nde baliaka bambongo ya bana na biso biso toliaka mbongo ya bana te bana poto alobi na vandisa mwana nga mwasi na bisi mwana nga bi mwana yo yebaka te ke biso baparent tozala mpe mpona mposa lisalisi yo yebaka te ke baparent baliaka bamela mwana alobi moi tant que vous me demandez pas je donne pas il faut me demander nini il faut basenga yo moko na mayele na yo na makanisi oyebi te ke nga na baparent na nga bakoza na besoin non abi na pesi exemple ya maître Gims na Dadju abi tala maître Gims na Dadju papa na bango abokola bango te vieux Junana beaucoup de respect mbote grand frère papa bango abokola bango te atika bana na mike lele bana na bakoba millionnaire tala ndenge bagataka baparent na bango tala ndenge bapesaka baparent na bango tala na ba belle mère na ba beau père ndenge ba profitaka
bazopesa baparent. Parent kutu oyo abokoli te. Mais botala ndenge basokipe na baparent na bango. Botala ba belle-mère na bango nde bazodondo. Na ba beau-père baza kodondo. Mais biso baparent oyo toboti bio, tobokoli yo, totengiso ba tosokipe na yo. Lelo oza na mosala ya bien. Okipaka biso te, opesaka biso eloko te. Si vous me demandez pas, je ne donne pas. Est-ce que réponse yo pesinga? Okopesa nga réponse à bongo? Okokolo balanga boy. Ah mais maman, même maintenant j'ai ma petite famille, je dois m'occuper de mes enfants, je dois m'occuper. Maman le dit quoi? Eh maman il y a une main monsieur tambolanga na monsieur bima telema kende. Abi maman monsieur tambolanga na monsieur bima telema kende. Tala passion yo bana oyo ba pesa kabiso. Alors ceux qui montaza ko balisa bana. Ah ko balisa mwana mwasi ya bi maman, ba senga kata 20 000. 12 eza mukie. Abinga kutu na balisa rien na combien? Mwana nanga atangi classe à malonga, musala malonga. Oui, na balise na combien? Na balise na 1500 €. Na côté bo tata na côté bo maman 1500 €. Yo na balise la yo. Na balise mwana. Nga mwana binga bi ah! Mbila nanga kitoko penze ko ilikolo anyai bolimbisanga ninga lobaki. Abi ah! Mbila nanga kitoko eki ko ilikolo anyai. Asengi bolimbisi ha? Lokona lobi ha? Okaka. Pona kaka ebimi bien. Ebimi bien kaka. Abi motema pasi. Alors bato basengi 12 000 €, basengi mukie. Pona nga basenga kata ba 20 000. Pourquoi? Parce que banoto mone la bango pasi. Mais bango ba mone la biso pasi te. Otangisi, opesi nyoso ba nango posa selo ba moyen na yo. Mama botaka mona po akola asalise. Mais mingi bana poto basalisa ba parenté. Bana poto basalisa kate. Mingi basalisa ba parents na bango te bana poto. Par contre ba mutu basenga toujours. Bango ne mutu basenga ka. Ole basalisa ba parents, basalisa ba parents te. Mbongo koma kolia bango na mibale na bango basalisa te. Pona ngai o nan ba bali site basenga ta ba 20 000 ata ba 30 000. Abi mbila na ngai kitoko ekoya likolo kaka. Bac plus 7. Akia ko bala motoyo aya za mukanda te. Amemie na mairie, apesi mukanda, azwa crédit à 20 000 pour ça la fête. Dans tout ça, on a gagné l'autre. Biso na poto toza ba parents de toza la ah maman, to futaka ba assurance obsèque na biso hein. Ba assurance de to futaka. Et ati que ceux qui to kufi ba na ba kokunda biso, to mi kunda ka biso moko ba na poto ba salisaka te. Biso mo to mi kunda parce que tango okendo musala, o sala bouffé. Boka nga mutema, hein? Biso bato ba cinquantenaire, c'est normal. Bouffé. Bato ba cinquantenaire nde ba comprendre makambo. Bouffé. Ah, so za mtakanda utalanga te. So ze ko mtakanda to fanatique voter. Surtout yo na ye botalanga te. Hey! Maman biso lobiki maman il y a nitu. Biso bana na biso bakunda biso te. Bana na biso poto basokipa na biso te bakunda biso te parce que biso mo to futaka déjà ba assurance décès, ba assurance obsèque na biso to mi futela kata to sala to futa ngo déjà. Ata lelo parent kufi, ami kundi na ye moko. Ami kundi. Peut-être ba osumelo moi robo ba olatisa yo, to moi costume olatisa papa, et là on y ba osala. Cause moi sale, ba futi moi ça de 700 ou 500 €. Moi biloko balambi ba ko dépenser te. Ba ko dépenser te. Ba no to boti na poto ba sali sarate. Mais bota la ba no ba utaka na Afrique. Ba yebi to tiki ba to na Afrique kuna ba onde ba tinda mbongo. Bazo salisa. Mais o ba bota miawa ba sali sara ba parenté. Baza 1% o ba sali sara. O ba tikali ba sali sarate. Et mi bali nde bazoka basi basokoli bango ba cerveau, mi bali nde baliaka bambongo bana poto, mi bali nde baliaka mbongo na bango ba parents baliaka mbongo bana poto te, mi bali nde baliaka mbongo ya bana poto. Yango soki no bali cité maman senga 20 000, senga 30 000. Po soko asaki na libala, okolia na yo eloko moko te mbila na kitoko ekoya ka likolo ya kaka.
Et puis bana mibali on va rappeler na makanisité ya komona ke non nga na olia mbongo moi si oyo moi c'est pas na ba parents na ye na tika ta na pesa ta makanisité somela papa na yo ata costume na fête de père somela mama ata super alata na fête de et l'autre côté mbongo se ekoti na ndako ba gérer ngo mbongo esili ba gérer mbongo esili ba lobi habito lobi teke ba soki mais quand même maman botaka mona pokola salise maître Gibbs na daju ba soki pa na papa bango bokola bango ba passe biso to bokoli bana na biso papa daju ba bokoli bana bongo te bano baza batambongo mibale wana ba bokoli bango bongo te mais botala ndenge nini bazo gâter ba parents mais bino o ba bokoli bino bolali libanda te bo moni paste loko moko te mais boko ça ba parents na bino te maman na lobi ngai moko te maman neto entourage na biso bana mabe basesa ba parents te mbongo na bango ezaka ya mibali na bango na ba belle famille na bango bon mutabengisi mama utiki sasa a bénéficier mutabengisi grand sœur utiki sasa a bénéficier mais ba parents au baza a bana basi ba fille biso basi nde to salisaka famille mwana mwasi nda sasa libota mwana mobala ko sasa libota kwa mwana mwasi te mwana mwasi nde azwaka soin ya ba famille échanger et comment bana mibali kutune ba koma ko salisa par rapport ya bana mwana mwasi ba fille na ko salisa bino émission na bino ba jeune ba obwana banda ko libala na ko salisa bino émission no bobi kingai na koka kosala ba émission milai te ngana kindaka ka mukuse ndenge tokeboye mukuse tokozonga to kosala émission mususu soko za likambo olingi to partager to so monde ndeka komia mama Eliane eloko ebongo benga bato bovanda na plateau bo solo lango ya ona yebisi ndeko nanga ke moi mikolo penza ta ya kobenga mtu na plateau ezate parce que moi misala lokona moi misala ta ezate mais ce qui occasion mona na 8 ans et au déranger te na kozo mtu na plateau to zongela likambo to sa nini to solo lango alors ndenge na deuxième partie boye na kosenga na bino bokende so na ba commentaire to sa ni to continuer na kati ya masolo na biso en tout cas merci mingi na bino ba obulinga maman Eliane Nitu bino ba obo sepa maman Eliane Nitu bino ba obulinga ka musala oyo ngai na sela ka bino mais na senga mingi so tele émission au monde ko sepe na ngo che moi pouce wana elakisi ke o sepe na émission après avoir côté l'émission ko bomba ngo na yo moko te tindela pe bato mususu ezala bana ngo ya biso otindeli batala otindeli bango batala mama botaka mwana po akola salisa ye nde biso to sesa ba parents na biso bana na biso pe il faut pe basalisa biso parce que bazwaka soki baza kozwa te likambo musu mais bazana ngo baza kozwa mais idée wana ta mayena ke na salisa ba parents ezate mibali bazaka ngan mibala poto balingi kolia mbongo ya basi na modèle moko me mibala poto balingi kolia mbongo ya basi mibala poto balingi kolia mbongo ya basi trop kala ezalaka ke basi to balia mbongo ya mibali mais lelo eye bouffe bongo ata bino na bouffe ya boye na osala émission ine ya litande moyeta Hola, Skobo, il est en ditana kokate? Bouffé. Voilà. Merci mille amis tout bobulinga maman Eliane Nitu bino ba obo sepelaka na maman Eliane Nitu na yebisa bino vous êtes ma deuxième famille voilà pourquoi la benga bino ma famille du cœur moi eza makasi soko zo chama kololi banda kozanga mwa vera maite soko za mutaba bouffer zala pena mwa iloko yo yo salisa yo ki Dieu vous bénisse God bless you Mungu anobariki tata nzambe kalusa kumuna nzamba anubenshana bana betu pons ba bisous bipopo yango wana bye bye. Service traiteur La Providence, Maman Eliane Nitu. Toujours prête à vous servir. Des professionnels confirmés à votre portée, à votre service.
la préparation de votre cérémonie de mariage, baptême, anniversaire et tout autre événement. Un service culinaire, la cuisine africaine et universelle, Loboko ya Maman, avec des mets variés, buffet à la demande, décoration des salles et divers autres services par des pros. C'est la spécialité du service traiteur, la Providence, Maman Eliane Nitou. Un contact pour vous, les 06 15 31 69 90. Maman Eliane Nitou. Réservez vite pour confirmer, Maman Eliane Nitou. Service traiteur, la Providence, Balambi Lelo, Bolier Kaka Lelo. La Providence, Biloko ya Moto. 12 ans d'expérience, s'il vous plaît. Toujours à votre service et merci de votre confiance. La Providence toujours. La Providence Kaka. La Providence pour tous. Maman Eliane Nitou. Gloire à Dieu.